Des bandes à London TV. Abala Papi Mboma, on est basement ba publier ka Papi Mboma. Muta publier Papi Mboma eza Evi. Mobalo abala Karine Mokonzi. OK. Papi Mboma abano bi mana mwasi ya Evi. OK. Evi muta publier Papi Mboma. Donc a publier ye. Moi ça Papi Mboma amonaka déjà ba vidéo wana avant biso to mona yango. Avant ça publier la il est bien. Ayeba kana déjà ke ba ko publier mobali na ye. Voilà. Tout ça pe na ba genre ya basi wana. Vous comprenez? Nga awa na opesa faute c'est pas moi na moi si on n'est pas mani. En tout cas beaucoup excuser nga na bengi azandumba. Voilà. Parce que azam moi ça libala. So mon que ma bé mobile leki trop ninga aoleka na réseau aoloba ba n'importe quoi qui a supporté trop ana makambo bela mona. Pourquoi c'est un divorce? Des bandes à London TV. Pour papi moment ndeto zana côté kutu MC ya resepelisa moi si te robeta moi si magoda alors ça lango kitoko poto mone le on est bimeza est bien. Oh Papi Mboma yemo muta publier makambo ngo. Et voilà la qui film à ça live à partir à poto Papi Mboma yemo quoi publier moi si plus wana pe to kolo bake pour la fille wana pe nani Jessica pe ye pas publier qui. OK. A publier pe la page à Papi Mboma. Mais je sais pas si Papi Mboma m'a publié. Non. Maman, on parce papa que les vieux Papi Mboma, les notre aîné, il est avec ça qui fait jusqu'à Marambo sur un trabisso. Tout réglant la façon de bisso. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà, que la lumière soit la lumière fille, grâce à la lumière nessa la que bino bandeko bozola nanga partout dans le monde boza. Occasion to lubaku ya Rolandanga 5 sur 5 la chaîne na bino o bolinga DML TV original. Moi la musali nazir Sifo azaka wana pour repérer une actualité na temps réel. Merci na bandeko bazako s'abonner chaque jour bandeko tozarana bango o ba misala ko tala biso na kata DML TV original. Yebe mto s'abonner pour la carte d'email ou pour rater le remonter d'informations d'actualité dans temps réel surtout l'actualité toute information de pesa vraiment et où tu as source moi fiable to kundura ngo vraiment la muzindo pour la to les sabino bateau bolinga ko zela ben information au bolingaka voilà comme habitude Azir Sifo nazanga monter na plateau na invité na ngai on a recevoir na mukalelo mais le lot to lobela to ça la ming banalise par rapport ya l'actualité n'engezali il y a ene na biso confort na biso Papi Mboma tozolo bela mbilinga oyo koti na foyer na ye dossier oyo bimi ya mwasi na ye Mani Lola et puis na Jessica et pourquoi pas to citer pe combo il y a monsieur Joël le banquier il est pas dans la carte dossier ango et to aussi Mbappé moi qui a vu des recherches oyo bazolo kisa Denis le prophète de la nation to yeba problème ango ezanini oyo bakomi kolugisa ye suite à vie de recherche wande pekisiye abima libanda ba frontière mboka na biso voilà yango za actualité moi masolo to beta la mukwalelo mais ba les à côté ezanga te to simba pour la rato faire une actualité oyo bozo zela vraiment pour la mukwalelo voilà na sima caméra bongo ezali merveille Denis merveille mtana sima caméra merci pour la musala kitoko. Nous avons invité Nangaï, mais fait tout ça même moral ngana ko fungola chaba ndeko bazonda partout dans le monde bamona Sintambombo. On a recevoir ici sur Samukwalelo. Bonjour et bienvenue Sintambombo. Bonjour Azer Safo, bonjour Sifo. Comment ça comment bonjour bandeko nyonso tu ya 2000. En tout cas tout bazwara vraiment temps ba o s'abonner chaque jour ba o peut temps repartager biso. En tout cas merci Nabino. Nalinga bino tellement makasi on azonga le ba question vraiment eza yo ba réponse eza langa mais tikela nga temps vraiment ya nga loba voilà na tikela autant na monika la panne mois de la femme ceux qui est déjà dans le mois de la femme j'espère que notre boss de Bruno Ayebi nga daso to comme dans le mois de la to comme dans mars na taka maputa du début jusqu'à la fin na taka maputa pour ni santé oui santé ça très bien nga ku santé ça tout attends obela so est-ce que santé ça bien te bantima santé ça na konda te donc santé ça vraiment bien par la grâce de Dieu to la muka donc to soit pe ma ofele o mingi ba okufa ba pe ma ba bombo ba luka ta moyen ni ba benda ta pe ma ba okoka mais biso vraiment nzamba sali biso grâce
Tozawana, Tolala, Tolamuka, donc on est là. Voilà, on est là. Il y a vraiment à boire et à manger. Tout bêtement solo par rapport à moi à la liste autour ça l'angalayo na dessus au pinza et ça li na le moi rage et ça li vraiment rage la toile et à l'isolo il y a Mani Lola auto ebaki femme légitime ya papi Mboma na petite naie Jessica et puis na ndeko abengi ndeko Joël le banquier oyo on rôle ba yene mutu penza aza le rôle artère c'est la bien film artère principal à film voilà et Mami Lola biso moto okaki to on s'est réveillé un bon matin to ka papi Mboma sur nanda côté suite à moi sinaye abimaki libanda ya mariage et puis paraît-il que dès qu'Arabali a sali 6 mois après 6 mois a comment déjà que Marosa la baba vire voilà yoza moi si d'après eux ma qualité on peut ça le sur temps au kaki que moi ça papi moi oh ayebani mokili mobimba oh ça parmi ba pandisango baza na kombo na mboka na biso ko kaki moi c'est très charaye bon ah on est ça biso to lobake to za ba éducateur à masse voilà et puis biso atoyo côté la mokité ça te que pona moi si faut notre partie pris à moi si voilà donc to loba marambo eza logique to loba malamu to loba pe mabe papi Mboma naza wana ezate ke abandi kolala na ndako te to après 6 mois akendaka azalaka na ndako te na ba audio tongo ebimaki to okaki ba dur ya mwasi wana parce que alobaki voilà nalandaki émission na nalandaki émission wana marambo wana na émission ya mamu international OK donc eza déjà marambo ba vivant ngo omoni nde toza boye toza basi nini epane biso ba détail makambo oyo ya infidélité oyo voilà eza te ke makambo ebimi lelo peut-être na internet po bato bayeba mais eza makambo bavivaka bongo déjà bango mibale mwasi na mobali omoni Mani na papi baza bolingo sika te voilà eza bolingo mo eza ya kala donc bazala déjà avant papi akoma lelo o aza oyo ndenge baza déjà Mani baza bana IEC batanga na IEC bazaka na bekiri moko boye ya mitupa so bafille universitaire nde bazalaka donc bango siko bazaka na bekiri moko boye bas'impose bana ba jeune basalaka bana balingwala kote kuna bayebi bavi na bango nde bamena bakote kuna o comprendre voilà mais siko problème eza nini ntango yo ozwi déjà engagement oyebi ke mobali wana a mobali mabe yo quand même ozwi engagement ondimi na mabe na ye wana obala yo kanisi lokwa ke yo nde moto ochange donc veut dire que fa okanga motema ntina suka c'est ça par là olingo tia biso lomona motu ke Mani ti asali bongo eza po accompagner ke papi tobeta masolo ya infidélité voilà infidélité ya mobali na infidélité ya mwasi infidélité ya mobali bakonta yango ti mwasi azalaka nduma mobali nde azalaka infidèle mwasi azalaka nduma mobali azalaka infidèle mais bakonta yango te balobaka eza normal mobali akoza na 2 ou 3 fois banda depuis na temps Jésus tomona lisolo ya roi Salomo a fait beaucoup de femmes mais problème ezalaka nini il faut ka ko respecter ne basi voilà respecter basi na yo yeba ke mwasi nanga oboy o respecter ka baton na bango mwasi mobali akokoza na basi mibale misatu banezaka kambu ya compréhension yeba ndenge omema basi na yo et puis linga basi baza zuwa te pona mamba bolingo eza mamba zuwa kezara bongo bolingo eza zuwa siko ya pe na basi misusu oyo bamona nango eza normal batiaka zuwa te toza pe na ba genre ya basi wana au comprendre nga awa na opesa faute pas mwana mwasi wana pas Mani en tout cas beaucoup excuser nga na obenge aza ndumba voilà parce que aza mwasi libala so amona ke mabe ya mobali eleki trop ndenge aoleka na réseau aoloba ba n'importe quoi qui a supporté trop ana makambo ebele amona pourquoi senga divorce te tobalanaka nde tobalanaka divorce mpe ezalaka voilà bien sûr que na kasho te bien sûr que tolobaka ke souhaitaka te ke leo tobala na mutu mpo lobi tokabwana mais quand ça ne marche pas faut otika parce que eloko eloki tika eza te libala eza eloko moko ya elengi eza eloko mpe fo bozala vraiment oza na esengo na mobali na yo na kati ya ndako ya libala il faut savourer mobali na yo il faut savourer na tous les plans parce que ntango yo omona déjà dès le début ozo savourer te pourquoi pas laisser
yo mwasi libala ko bando tricher na kati ndako libala comment? Et puis mobile oyo zo tricher ezape ka ex na yo. Mutu wana monsieur wana les banquiers wana aza ex na ye Joël, aza ex na ye. Ba viva déjà ba kabwana ex wana abala pe pure petite ne o Jessica. Jessica voilà. Jessica na abana ko mona ba conversation. Omoni siko problème eza nini? Jessica na mani basa ya lokwa basa lokwa ya na l'évident petit na petite sœur na grande sœur na ye. Petite sœur abato yeba na yeteke. Moi mani abima na mobali wana. Ayebate. Ah bon? Donc bayeba monani ya melingenge mobali pa melingenge batiki mwana na ka bongo. OK. Donc batiki bongo yepa yebite. Mais ok bombe ba komda ko beta magoda. Bazonga na mamba bolingo bakomi da ko saba makamu na bango ya bakomi bolingo komi ko mata. Mais entre temps mwana sana mwana bato sana kasa ndaku aza ignorante ayebite. Omoni parti o bakoboma pe mwana na. Voilà bakoboma pe mwana bato. Mwana na pa kufi pe bo ayebi pe cause te ayebi pe likambu te mais akufi bango mibale ba yebi. Siko oli esuka na te mwana ko mona ba message moni fi wana comme abanda ko tindela papi ba message. Jessica bando tindela ba message o azo mona pe kisa mwasi na yo numéro ya papi mboma wana. Papi mboma aza célèbre. Papi mboma aza en public ba numéro na bango ça affiché na ba émission de biso ba numéro na biso ça affiché. Abandi ko avertir yepe kisa mwasi okotali omoni papi mboma abanda da ko poster makambo kala mais abanda oloba ngo na bandenge mo messagement ando zaka blé na yeba kité blé babilo mo bonga ko na ba émission na ba page na ye. OK na ba page na banda ko loba ya 8 ans ya koyoka a 8 ans penza ya koyoka atuna na mwasi na ndako mwasi aboyaka awanganaka no eza bongo te bako sela makambo. Si mobali ye moko ye akangi azwi pena ba preuve nyonso il paraît que papi mboma ye mo muta publier makambo ngo et voilà na laki film ça live à partir à poto papi mboma ye moko publier moi sne plus wana pe to kolo bake pour la fille wana pe nani Jessica pe ye pas publier ki a publier pe la page à papi mboma mais je sais pas si papi mboma muta publier non maman on papa on moni les vieux papi mboma les notre aîné hier après ça qui fait Jessica marambo sur entre biso to régler la façon na biso ya et ça maman motema amoni que a perdre mobali na ye a perdre mobali na inconnu te a perdre mobali na ye na pure star na o mobali na aza en public aza pe star ayeba papi mboma to coach na arranger ba star parce que ayeba ni voilà. Vous comprenez? Donc, à ça, on peut-être que ça par choc à salir sa réputation. Parce que la sœur a qui sageté. Mania a sageté. Et pourtant, on a le courage à les Canadiens pour que nous assumer. Tant qu'on assume, à ça, sûr que moi, mon bal, non, boy, moi, si n'est pas naïe. Pour la minute de le baboy, le mécène, moi, si n'est pas voyager, bah, na poto. Basate ce qu'on y est dans à perdre les balles pour former papi mo mape balobi que niet balimi na bango souté mais yemo bi mani mo pa bi alimbi déjà makamba il fallait on lemba on lemba ki il fallait ça lango azan abima na raison et non abima ndenga bimi boy abimi ndumba il faut que ça lango abima na raison parce que on qui jamais comme melelo comme beso mona que ça mabe o melaka comme melaka oyo sko OK osali yango siko na ndenge moya mabe polo bakena le osali mabe koleka pona miso mabe papi mama tokuto ebomani papi mama za mabe obiso stoyo kaka ana mabe obiso stoyo kaka ya mabe kutu ya plus grave obiso toyo kaka le za sodomie eza lisumu na miso nzambe yo nzima yango okanisa ni yo changer papi mama komisi nzambe eza ko bongo la liste faire ko komisi Jésus Christ. Pour la senga qui divorce, elle a raison de faire la M6 mais elle a perdre raison pour sa sageté. Il faut qu'elle senga divorce à Kabwana naye comme ça ce qu'on que ça ba bêtise ne a que ça la ngoli banda wana ça n'a rien à voir avec papi mboma. Mais yo siko osaka nanda kwa libala okomo tromposo ba peke azaka tendre apesanga ba cadeau ata za tendre ata peso 10 000 cadeaux ata salone aza mobali ya bato azonga na butalala na mbetu na mobali na mwasi na ye osolo bake papi mboma simba kayote omoni na bolina na libala li conjugal est très important ya
lui conjugal est très important zer na biso na kosa ote tobala na rapona bolingo mais ça compte et jouera un rôle très important moi si pour se sentir que ça mobile ni ndo faut mobile simbaka ye mais yo siko pendant tout ce temps ba simbaka yo te yo lobi lo kwa papi mo masimba ngate na ke koluka siko ya libanda singa ngalo na oboma na yo ka passe ngana na beze faka singa mo se faka singa divorce o mo so ka singa divorce elle nga pena bimisa papi mo maboy papi mana linga bima mabe alinga bima pena boy parce que tonga lobi ke makamba parce que avant nanu omoni mo sana abala papi mboma omoni ba seulement ba publier ka papi mboma muta biblia papi mboma eza evi mobalo abala Karine Mokonzi OK papi mboma abano bima na mwasi ya evi OK evi muta publier papi mboma tonga publier ye moi ça papi mboma amonaka déjà ba vidéo wana avant biso to mona yango avant ça publier ayeba na ye déjà ke ba ko publier mobali na ye et troubla ye akenda bota mwana ya lichombe avant déjà tant bazaki non na zemi bazaki déjà ba projet ba tchaka déjà date na bango fait ba balana donc monaka ba après wana choix aki te tonga boti mo libala na esalama mwana bango za couveuse bango ba ke sa mariage pour date déjà ezalaki déjà pour ba yeba te que abota prématuré or que zaki ba choc pour na nya katake hémorragie wana mbala moko te pour na nina boya ki libala na mbala moko te tongo monde chez loko bongo ebimi et là c'est que mobile non c'est fidèle à trompaka yo boy na basi peut-être ya poto basala la basati ba sex tap et tout oboye ete poani obite na kanga mutema a mobali nanga a changer kanga mutema tina suka pour abanda pe okanga mutema pe lelo te amona pe ya mingi akanga mutema c'est que zamba liboso soto bito sa banali c'est que zamba liboso te a tromper papi mboma c'est que trompaka déjà o esko eko bima po petit abeti siko côté à leki ya mabe Jessica abeti siko côté à leki pe mutu bien te bango na bango do moni esali boye abote ngomba la moko moi ça cause à l'infidélité parler que ndenge mania lobi papi mboma après ça été na été est-ce que na mariage toujours ba parrain pour l'année pour na problème voilà on peut ça ba conseil ba parrain ba témoin ba zalaka est-ce que akina ko luka ba parrain te ba témoin si réellement maman beza vrai que papi mboma lobi ça na peto yebi na biso te omoni to bat basala ba malongi bani ezana ngo pa ka hypocrisie vraiment longi ya mitema na biso mi balé eza ka hypocrisie ya vraiment te ya vraiment longi eza biso mi balé voilà to se mettre d'accord pour to kolanda pe malongi ba parents batu ba pesi biso exemple ba pesi biso éducation peut-être ba lakisi biso nto ko tambola bango basana bango na problème te to ko koma pe na ndaku omoni comportement mutu ba bomba ngo te okobomba comportement lelo lobi kuna comportement ya yo moko penda ndenge ozalelaka et fini par kobima voilà ndelo ko bat babosa na yango wana oto sali 10 ans fiançailles na ko bomba pe comportement na posa ba balanga na sa feta libala lo na kompe na ndona bimisi pe manduki na nganyoso la fait lobi ke papi mo malala na ndaku te adma segi soit bimi tongo ça déjà fatigué même soit yala banzo ronfler il y a ça pour ça mobile ça entend na été pourquoi au moins la minute soyo problème ezaka moko pourquoi pas à sengaki divorce ou soit pourquoi pas avant de ça qui famille tous les deux familles na bango ya papi mboma nani parce que makambo famille papi mo ekotsa ba lobi ke ba lingeli sute dans ma bien mwana na bango na minute so e bomba ni asa mabete c'est ngam ko c'est dossier na mula côté moko te na mo libé papi mboma mais mais za ko vil pané papi mboma article la mbongo ya aloba papi mboma tika mbongo voilà kuna ye biso to yebite yango na lobi ke il fallait qui moi sans que il a besoin de garder raison il faut que ça au mutu ça une femme sage à salaka il faut qu'elle luka ba solution une femme sage bâtit sa maison il fallait pas ya akende ko tromper mobali abimi ndumba na obanelo ko mettre fois azandumba ata mobali moko peut-être na ebiti après ba ne ko mobali wana na nzimi na ngakuteka obala ye nandimi te ko ba senga mwasi ne ba pardon ya ba homme marié ba bongo ti ba kuma niveau wana ba publication ne bima eza Jessica ba solena Joël ba solena ba mi balé to yebite so pe ba benga papi mboma ba ça ne va publier non je ne pense pas non Jessica avec Joël ti ba solena la la conférence Joël a kotaki ba koti papi mboma ba koti na mani tango Jessica a fait sa message atina ba voice bazaki bango nyonso na pela conférence parce que yo ne mutu basambwisi
pour te dire que les hommes mariés bakosaka basi bakosaka na bango azomona elengi mpo za place mosusu azomona elengi mpo za libanda miso azolula yo so amfiyo mpo azomonaka yo mpo za mariage na boyiba yo koto ozoyiba mwasi na ye ye mpe kuna azoyiba mobali na bookutana boyiba eza elengi eko eloko oyiba eza elengi sikonde ekomi publie boye impossible ya ozongele te babo ye na mwasi akofui mwasi ne bakado nyonso ka mpo mwasi nalimbisa ye akoma ta kolenga ta mwasi ne boye mpo ka mwasi ne alimbisa ye c'est comme ça papi mboma perdre bolingo na abimi papi mboma abimi na ye perdant te parce que papi mboma naza na so abia proposer bafille nyonso tu lelo baondima quelque soit oyo toyokaka baondima nanu non papi mboma abimi perdant te ye nde moto abimi perdant a perdre Joël a perdre papi mboma a perdre libala na ye mais selon badire na lobi ye pas ongiseli papi mboma ambasalaka ye mobali babeta ne gazon te asisa bacamarade nyonso mobali babeta ne gazon te ye faki mais ye abimi na mocamarade na papi mboma te so papi mboma abimi na bacamarade nyonso aboyaka papi mboma te pourquoi ye abimi na camarade na papi mboma te ye abimi na ex na ye azongela elenge sila te elenge sila ta banda kosala tellement bien makasa aomona kaka bazongana yo commence koza ba problème na ndako na libala okende koluka ex na po beteke masola mamuno eleka na ndako na libala oh e bana ende bongo mais oui au fur et à mesure ezaki bongo au fur et à mesure bakutana oke kolelelaka ye amoni ke mobile pas consoler tendresse feeling ti ba se retrouver na mbeto à l'époque comme nango normal et comme il est normal to yebika to ça na biso muto oyeba na été mobile comme offrir ba cadeau comme faire voyager donc ça que na ba poto na papi momo mtatinda kete non na oka lobi papi momo tine photo une fois mais ngape na mona na télé papi momo aza ko offrir voiture alobi boye cause oyo papi momo a offrir voiture on a so bien loba mukile ko panzana eza nini donc ezaki cause biso pe posa na biso za pa loba kaka ti aloba kaka po ni ba pesa ki cadeau po nya boya ki yango pété loba moi si ma papa, la raison c'est une mauvaise femme. Avec si basi. Avec si biso basi soni. Si quand ça marche pas, c'est un divorce kabona mobile Lucas sala chemin mususu. Donc ce que na Congo bina eza parmi ba biloko ça que ba fille belé baza na chance mabala te pour bali ba mo raisonner na bala etant tous na tike na ke voyage au sala boy. Papa et na akutana akutana diego ka bina ye. Bali bisu pe ma BP. Akutana diego ka bina zo ngeli pe. Eza ka teke ne manya sali botobi ke basi bisu ba ma be. Mi bali pe ba ma bi papi mbo manga na lo bango 1000 fois. Mais ba fait mille bala ki ba azana ma be na ye ya grave. Ya grave. Mettons il y a une dima qui a bala papi mo la mabe wana azaki na ba raison peut-être atala ki ke ako changer amoni mobala o changer te ne yes kwa yo sasko maman na erreur ya robima ya retoucher mobile na ndako dibala vous comprenez yango ko empêcher muta bala te et ko empêcher papi mo mai na basité et yango nde ko sala ke papi mo mai na basité yango ko sala ke yepa yi na mibali te vie eza bon eza farter chance so kutena mobala bien obali ovanda kimia so kutena mwasa mabia ya malamu ovanda kimia so kutena ya mabe o changer kaka eza farter chance libala ezaka chance papa parce que so mo total au moins basi mabe mibala mabe ba so mibali ba obala bango eza nango mambo nzambe eza grâce alors yo so ko suis grâce wana batela yango libala ezelo mo be au diable abundisaka parce que linga omona deux personnes basangana te parce que deux personnes to basangana eza force et puis sa force ya vaincre babiloko belé alors diable combattra libala so la sage te oza mwasa mabondelité tu vas tout perdre ta mania perdre libala atika na bébé na maboko atika na mwana na maboko sikoyo et bien na kini pe basa milieu ba koma trop ba fille à milieu wana moni ba fille à milieu wana ba mvia pe basa mabala ah bon pourtant basa ba fille à milieu na ba bimaka bango na bango te ba lukaka pe mibali à quelle place mo ya milieu vandi asali influence ba moni asombi sucré asombi nini mo babilo mo ba cher ne sa babilo bongo ayo luka mobali et bongo esuka kana milieu ali il faut zongisa mbongo oya binisi bon ba vivaka bongo ayo luka mobali bango bakena ba place mo ya likolo ya world place babi ke bato bien bakenda kuna ndesika ba fia milieu wana ba mibenga ba fia milieu te ba fia complexe baba fait milieu te bango nde bakanisa baba milieu pe basuka apeka na rotula po mibala na bazwa bango na valeur te akozwa bimina ya pesi akabeli mbongo $50 $100 $500 et puis likolo nango ça fait quoi bon parce que tu ko réfléchir d'abord ensemble ngano ce qui moi sur babala qui ba honora qui et que ça li ba vira bongo bimi libala est-ce que wa to banzambe est-ce que mobali est-ce qu'il y a aussi des mibali ba considérer peut-être une deuxième chance babala oui bazwaka na bango deuxième chance mais à condition que vandaka kimia pourtant on les canaux réseaux sociaux se défendre biso to sonner matière oyo ya ko finga kai ya ko loba azaka na mambo réseaux sociaux te akoma kota na ba miniature akota na réseaux sociaux comme ko babala kai
mukolo kutu babalaka kutu bafinga ebima mukolo mobali répondre te aloba pelo te mosko boto mo finge sikobi to mo zomsena mambo kala ndenge nga mobali ebima kitoko koleka ye donc dans wana eza nango c'est erreur eza déjà consommé alors avant de kimia voilà avant de kimia Mani Lola mais tout moi ma kanisa bande comme réflexion ba mususu par rapport à votre propose aux un peu ndenge ni refongola sur fenêtre mususu to quand ensemble na yo to quand ensemble na yo voilà to quand ndenge ba vilpande sur ba pimbo omoni bato mususu bilo mususu omoni bato to ba dekala zela mo soki itala mabe mobali au papier moma ba covodor au papier moma mais en restant avec cet homme là tu connaissais ses secrets tu connaissais na donc c'est pour ka mais bandeli itala mabe mobali au papier moma ba covodor au papier moma mais en restant kasi on mam tolo bake soto bito loba makambo emsu biso to yoka ya papi mboma et on changer peu forme vous comprenez parce que papi mboma asala peut-être oh biso to yoka ka to ko benga ngoza sodomie na ki manike ndenga lobi papi mboma bimana ba covo d'or moi je peux pas consommer pour nga na monate na yoka et ça parmi biloko biso to yoka biso ko bato libanda to yoka yango mais ye moi si ne enda ko balala ne mbetu moko emso ayoka emso amona pe akanga mutema ondimi rester na mobali wana ondimi mobali wana aboya ondimi mobali wana abala yo bovana na 300 o bovanti bana mobali na kitilelo wanto to longoli nano bata o emso abala ka ote pour de babala ni tilo ça déjà 3 ans donc ce to bito tchana o wana nde bavanda bakoko mata ba 5 ans 6 ans donc ba umeli pena ensemble vous comprenez mais malgré on a yo ndima ko balana na ye c'est que femme ndima ne katina suka au moins bato ko ba papi mboma nde bazana ba vino mo basala wana et basa bato mo fwa linga basi mo baba même moral na bango donc moi c'est moi on a même professionnel on va ça la même musala on va ça la même musala et puis ba ope m susu basala ka cop moko na ye papi mo makebo ya kebo moi c'est pas ça la banque moi quelconque moi ça sala na banque na mamba mbongo musala eza musala normal vous comprenez papi mbomba bakoma dana bakoma dana makamu susu bakoma dana ko contredire dans Nzambe ce qu'on fait linga moi si mo baza même moral na ye moi si mo pas ça azape na makamu wana paye pas contre azo contredire pe Nzambe ko contredire Nzambe na sens nini lobi ko contredire Nzambe déjà babi ke mobali na mobali ba obima c'est que faut luka pe moi so obima ka pe moi si na moi si kwa ebi ka ta mobali na nga satisfaire ngate na nzana muto satisfaire nga makazi. Ça c'est pas les c'est pas les on dit à battre. Bien to lo bakato biso to ça analyse. Ce que za bongo, c'est que tout ro sera au bala moi si faut luka ko moi so za pe le kwa ye. OK. Donc ce qui est pena bimaka na mibali, c'est qu'il faut luka moi so pa bimaka na bas lesbienne. Abeta kuna ninga. Kwa ta ke ina ya songi tem lesbienne na yeba kenga na sa pena lesbienne nga yo se pelisa aza kutukuna te les to saka faux couple. But ba mona ka biso to existera parce que to yebi peke ya pe na ba stand so mboka ba vivre pe na ba sa pe a moi na les idées mo pe PD mais ba vivre na bango kaka ba ko sa biso boto mona ka ba sa même morale. OK l'esprit ba même morale pe vous comprendre. Donc papi mboma to na biso kutu na conseil au pesa été. To na biso kutu ne loko lobate am kolo azo décision et tant que mobali et tant que marambo yekolo pe na yo ka zongi pe ndaku yo pe mo wape na ndaku nao o longa pe ndaku noko mo va na hotel na ndeni ya pe flute o mo te ke ya pe flou ça flou na ndeni o yo za ndaku na yo o tika ndaku no tika mo sino na ndaku yo ke ndaku la na ba grand hotel musani yango sala ka wona fe senga pa yo na ça bimi ta musa ke ba ke moi ko ya moni o animer soirée moko boye eza ki ba voice musuna ki passe ba voice no ela ba voice musuna na yoki na tanki ba sai ba même ba live na ba TikTok na ki passe en tout cas vie PM sauf moza bongo papa en tout cas changer vie eza moko on se to mona vanité de vanité to kufa to tikango donc na koki jamais ko changer nga nakoma tsoki ndenge nini pona bien matériel pour le na rouler pour le ba mona nga stable pour le ba mona nga ndeni on a 15 personnes mutuna mutasala ka choix na ye mais vie eza moko vanité de vanité
ntango olinga mninga no mobala yaka yo yeba pe lo nye yaka conséquence ni yaka ninga mbala yaka yo aizwaka yo ti abeta kuna ndinga sima ok yeba ke conséquence ezali ntango ndimba biloko wana ça sert à rien obala na poto to koma mona bato ba mo singi na bana ba États-Unis kuna ndimi ne ba nyonso ba bika bimaka na mobali babala ni na bango lokwa bino bolingi yango bomona onke za kitoko makasi bobala na bino bo officialiser yango olebo kenda ko bala bana bato basi to bandeko po bope na bandeko basi to tiki na mama mani bope na bandeko basi mais tu cherches de côté simba pe côté basi simba bas yango na oloba siko na côté na zongi scopie bope na bandeko basi baza pe na bandeko basi po mundeko moko mobali olinga te kende kona mwasa souffrir na ndako libala la fille sali yango peut-être avec choc sali mabe à perdre raison mais yo pe mobali côté na yo le zui raison obenga na ye na ndako problème eza te to beto no maboko mais yo moko pe vanda sala examen de conscience mituna mwasi nanga komi na point oyo pona nini po papi mo bande tozana côté kutu MSU ya kosepelisa mwasi to ya kobeta mwasi magoda awasala yango kitoko po tomone leo ne bimeza ya bien leo na bien te olobi osala nini basi texte pe bimakati tomonaka eloko ne bimakati biso tomonaka ti vrai ou faux tomonaka te tomonaka eloko mpe ezalaki ya mabe te ezalaki ya bien fo siko fo asalela yango abetaka basi magoda mais betaka to mwasi moko abimisi bavoice abi plus de 90% ba camarade na ye baleka na nzela peut-être wana ezali na kala po ata ba camarade no baleki na nzela mwasi no siko ye moya ndako osimbe te poani asali onya mabe oyoka so elengi te c'est biso to lobara par rapport au toki pour la mwasi kasi biso to loba eleki na kata to yebi na biso te parfois ekoza to musu PM alors que décision par rapport à makamo aloka pour la mwasi na abimaka déjà c'est là que ba limite ya omoni nde eza ata bo swani na mobali to bo swani na mwasi ba pimela mwasi nzoto te ba pimela mobali nzoto te po eza sentiment c'est que so pimi na ndako ozwa libanda ozwa libanda te ozwa libanda ya bien ya fresh monte ke ozwa libanda yo monte ke mwasi ke ozwa libanda c'est l'infidélité pour dire que bapesa mwasi pénition mbetu te bapesa mobali pénition mbetu te eza sentiment bakanganga ngo te po déjà so etelemi na se okoka suki okanga ngo te ata osali nde okanga makolo osala bo okoka te esengaka osala yango ezotya bato ezoboma mabala ezotya bato na berere ezosala boye ezozongisa boye eza mpe parmi biloko wana ezoboma mabala totali bien mwasi na oloba nini mobali nanga simba ngai su te akipa ngai su te so azongi na ndako alali mwasi aza mposa basimba ye siko moto osimba ye aza te ok est-ce qu'on place mon bon qui est bon dans ton mobile sinon obété ma so oh consoler non chérie tu vois ça va aller après c'est moi bisou na ezaki non na mbunzu après c'est no bisou na mbunzu comme na litama tie comme na munoko tie comme mbanga ti be même bon na mbeto eza sentiment eza feeling bakanga ngote ya mais tonga la liste dossier wana selon moi quelque chose on a la vie na moni ndeta dajo ba moi c'est matérialiste Mani a monaki que Joël a ça la banque, a banquier, a ça mbongo belé par rapport à pour laquelle avoir de la business class, la business plutôt. Mani moi ça. Niveau Joël les alicolo par rapport à Mani. Problème exact masimba mbongo. Mani la matériel té. Tant Mani lobby qui a lobby a bâti la provision avoir la business class. Mais ça on est yakasi mais ça pose yakasima. Manzala c'est elle a dit matériel mon non ça comme matériel té. Pour ceux qui ne ciblent qu'on les provisions, il y a mon autant papier PC, il y a mon sa provision. Basi batunda, toi basi la rata manza que ça. Problème exact. Mais moi je crois que Mania lundi matériel té. Mania ça n'a pas sa affection. On a besoin de se sentir que ça moi aussi. On a besoin mobile pembeni na ye. Au moins moi ça ta mbongo. Faut mobile ça pembeni. Mania lundi na mbongo té. Pour bien atakutu appelle ça na été ceux qui pas appelle ça toi appelle ça té mais ndako pied mais ma bête. OK. Ah déjà na voiture mobile asombela ye mo pa occupé ko somba. Donc on mobile wana a offrir et ça na encore peut-être par amour bien par ko flatter car ko sa épée. Mais premièrement ezaki non soto bi à lobby aza tendre, aza plus attentionné. Donc azo se sentir pendant que a sola na mobile. Ndé loko moi ça na lundi. Mais faut les parenthèses moi pour la polipi à base ce peste kamban.
kasi biso basi te on a lobby que so moni que zo simba te et que mobali na yo o sentir le souté mama senga divorce c'est ba lesbienne mais non ko ba lesbienne ba lesbienne o ba lesbienne ti bona pesa bon conseil ni ba yo ka ba continuer na bango ba ke conséquences ezaki ndoki comment est-ce que yo mwasi okoki kokoma koyoka elenge moninga mwasi nalinga na kolobela mingi te parce que bato balanda biso toyebi betadamu na bango nyonso te voilà vous comprendre ya pe na bato mosusu balanda biso baba lesbienne baba pd baba noko tokoki kokota yango vraiment trop te to ville pande bango vous comprendre mais mutu na mutu ana vie na ye mutu na mutu ayebi oyo aoluka mutu na mutu ayebi lobi na ye ndenge nini ekozala parce que tozokola tozobota bana oyo nyonso tosala na mokili esukaka na mokili ok tokenda na ona lola te tokenda na ona lifelo te alors tokoki mpe koya kokondamne te mais boyeba ke derrière toute chose na lobango maître fois se cache un esprit voilà omoni nde toza boye nde bato basalaka masturbation masturbation eza kindoki eza péché eza des moments oyo nga natanga yango na livre nayoka somo natala yango meme na badocumentaire nayoka somo eza na des moments oyo ayaka apesaka sentiment boye omisimba yo moko comment est-ce que yo moso ko bando misimba yo moko ki pe sentiment versé ya normal te ki lesbienne ya non normal te mais bon ko ba komisa ngo normal to betela ba maboko to ne loko loba te mais ba continuer na bango ba yeba ke un jour to kokufa nzamba ko tuna yo okende wapi voilà merci beaucoup Tinta Mbombo to bloqué to kangi dossier ya Mani Lola namoni avis de recherche il y a prophète de la nation le prophète de Niles et ben kaza un problème nani et puis avis on est pékissier avis de recherche prophète de Niles abungi amona po biso to avis de recherche na télévision soki muto amona na tenet moni tando mbando time su mwana mo babungi batie na TV na ba RTNC avis de recherche ba oluka mwana oko yana ye ba kanisela ye siko na yebi te avis de recherche de Nilesi babi peke oko ye sembongo yebi yango siko na yeba te abungi aomona na te to nini yango paraît-il qu'il y a un problème na ba tumena oki ba cité mo ba komba pasteur soki oza un problème na mutu azer so oza un problème na mutu et koza besoin o memela la justice tindele mandat d'amener et non avis de recherche pour abungi na yete abungi te Denis Lesa afandaka na ndaku na ye soki na makampa soki na lever soki côté nini afandaka kuna mais bon memele mandat d'amener directement bobi ke batindi biso to ya kolpeste to tikelo ya ko se présenter boy na boy esili bon wando tindele bo avis de recherche abungi avis de recherche bo luke pour ça la nini soki eza réellement mambo justice ba ke na justice batindela ye mandat d'amener baluka adresse ndaku na ye et non baluka batinda avis de soki avis de copine soki avis de recherche batika ngo eza sens te yo to loba ke mboko ya pe na ba bêtise non eza bêtise comment est-ce que bo loba ke ça mboko eza papa tika to loba ka vérité tika to loba ka vérité parce que parfois ça fait mal parce que ça énerve yo za la voix de sans voix yo za mutu yo soki deux personnes bazo potali bana yo ye omeki un peu comme ça na maloba tokoloba nini azer Denis Lesi biso toyebi aza homme public aleka na ba TV asala be mission so ça finga fingi so ça côté la côté TV ça ma pour finga mais ya ke na ngo bongo skolo ko bomba monyango eza bien te batinde la mandat d'amener interpeller quand on tolo parce que avis de recherche nini ngalo na otuna parce que avis de recherche Denis Lesi abungi amona na te avis de recherche ya nini batindele mandat d'amener bakene ko beta porte ndaku na so ba yebi adresse te baluki adresse bake batindi baluki babeti koko batindi biso to ya kotukela yo yaka ko se présenter kuna c'est tout bon mais moi midi 14h pour nini ce que le problème est juillet to batu musu ba profiter to batu ba criminel mo be ba profiter ba bomi ba bika ke mandat d'amener soki mandat de recherche soki avis de recherche wana mte memele makambo nyonso tango to sa makambo photo raisonnera deux fois paraît-il que c'est comme ça dans ba problème ba tebele yo to le problème na batongo ba sangisa bake ba déposer bake ba luki ba kangi ye ake ba sambi ba silani esili ensuite mboza contre ndé ba balancer avis de recherche ba contre makambo wana avis de recherche nini tebi ke Denis ça muta pétage asala makambo msu biso so sepela nango te mais tant basali likambo ba sepela nango te boke ko luka epa na ye
pour que koluke pona avis de recherche nanga disco eloko ekatanga souffle yango wana avis de recherche abungi avis de recherche sali nini aomonana te mikolo pe bato baosani bémission te aomonana te na ndako abungi yango mosi na ye azoluka ye to nini. Merci beaucoup si ça vous pour moi éclairage dans le dossier il y a des par rapport à traitement quoi lelo ça bateau on peut s'emboter vous na moins petit conseil on peut ça des sujets autolobeli par rapport à l'analyse de la mission conseil ezaka na papi mboma azwa ayoka motema na ye azwa décision avant na kimia et pas on a de son akanda te asana de son akanda te aluka en tout cas asaka oye koyela parce que azam mukolo na kopesa conseil ayoka batute to bavana na mosi na ba swana ka babunda ka batimata ba kitabiso to zala te bat bazala te bazala ka bango mibale no mambo elekela ba na ndako biso to yebi na biso te pour moi moi sana biso papi mo mameki azama kambo yo yo bimisa alors pour na dignité na yemo akena ngo propre en tout cas akena ngo propre o da to yebi to yeba ka wana to bakisa su mususu te pour ça passe makasi et ça passe na mutema to mona ke ba yeko bakisa su dossier mo bena o biso to yebi déjà ka sala ka boye tu vois et ça vraiment bien té et puis pour na prophète Denis Lesi azana posé azana l'aise azela ka ba ya kotindele mandat d'amener so batindele soki mandat d'amener so batindele wana c'est bon mais pour na avis de recherche na ça nango vraiment d'accord té parce que ba luka mutu na avis de recherche té so bongi wo quand ça mutu ça problème na l'état ba luka na mandat d'amener ba ye ba salelo nini OK ko se présenter pour na c'est tout en tout cas na pesi mbote na batinyo so balinganga donc bon continuer ko s'abonner à wa so ta l'émission au partager pe otine pe voisin ayoka boteni biso regarder biso to ka pona ça comme ça tozaka au milieu du village yango ba benga biso éducateur en masse donc ngana be mission ngana ça raté pona na léser mutu to ndenge ni ngana loba kaka il faut na loba pona ngasa n'engage que moi-même et puis ça n'engage que biso mibale azenga moi-même te biso mibale pour so bakangi ba kanga biso mibale ça n'engage biso bena te to meminga awa voilà to ça musala un grand merci na bandeko tout la partout dans le monde merci aussi na site mbapo pour invitation na ngai et merci na bandeko no so boyo kabiso botoni biso regarder to belika par rapport il y a l'actualité ndenge za kolekala ba mboka na biso po kisasa nde makambu Kongo nde ba problème soki ezali et pourquoi pas to le bilango bandeko tout bolinga Demel Original TV beaucoup de ko s'abonner là na souhaiter heureux anniversaire na masa na ngai wa message roula tsanga so molinga soit propre boy les apona e Joti Tiama depuis ma tete na pesio ba mbote côté ezali heureux anniversaire botamela mulayo c'est pela lelo vraiment lia bina na lina mungo kala parce que là tellement mususte ba botamela muna ba joyeux anniversaire et pourquoi pas la batu tout bolinga adir sifunaza na plan osala comme ça la kitoko na linga ba commentaire na bino na linga ka ba reproche na bino na linga ka ndenge pe mo boso mune ke mabe otebela commentaire na c'était koto ke na mabe il fallait que na on et ça là nga bien ba conseil na bino ndenge ndé na linga kapo et ba kisanga sur un piste comme ça na salaka. Voilà, quant à moi, je vous dis au revoir. À la prochaine. Merci. Bye. De Banza London TV.